lobi na solo na kalunga trop na butu na oki mawa na oki mawa na solo na kalunga tiba minuit to lingana tozana bomoko kosala muninga mabete po kozo eloko te mutu awa aza mutu alingaka te makila mutu ekangaka likolo na ye po makila mutu ekangaka vengeance. Mais maman, cette affaire, il y a poison oyo na entourage na bino. Na yebite ezalakani po boye banaka ba sekele ya bino na bino yango bobanga kake oyo soto tiki vivant ako dévoiler ba sekele quoi exactement. Na sekele mutu te. Azo sala bécartation, azo loba mabe pona atela yo poison okufa bien na lukaka ona zuyo. Na ndenge ba bunda na petite sœur na ndoto sani ambele pasuka biloko ikuya na yebi déjà Kaleb ya mobali nani paza mwasi nalanda Kaleb alobaka belinga bala nana alinga bala pardon nani dina na imo mtabo yaki bon koloba ke pona kopesa maloba ya la duchesse ke alobaka bien la duchesse ya mopa mi côté sakati boye pa liana bango na bango peti. Ah, ok. Donc, il n'y a pas en accord. Ngala lobaka libanda yesu nga insécurité totale. Mais quand il y a yesu na assurance à vie. Donc ngala tambola na yesu. So nzamba permettre que azwanga bomanga ngana lobaka nzambe merci pour mission na yo pona ngana mokili omoni ke koki. Donc ndenge naza boye likambo ya poison na kati ya monde na biso. Ezolo bama trop maman. Ezolo bama trop pe ezomona na trop na miso ba. Ezo salema pe trop. Ezo salema pe trop. Tozo pesa ka bato ngo encouragement tozo beta bango tozo betela bango maboko. Bako baloko baningo mona su bato nzamba kela na mokidité. Bango bazuli kanisa ko elimina ka bato bako bakaka. Mais je sais que la Bible nous dit nous en 9 jours za rapona moyibi. Un jour ils rapona nzamba. Menga Dieu merci. Lokwa na bondela kanga nzamba sala kisingai. Et puis, que point noir, na vandipé, na zonga na bonne santé, c'est tout. Hein. Les autres dépendent de gars na moto, à qui de la ranini, à qui na rosala nini. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, Mbote Bandeko Balandi à Top Media Télévision, Bino Bayebolinga ka émission na Bino, le code de bonne conduite. Il est temps de vous informer, il est temps de vous amener Babiloko Bino Bolingaka Mingi. Voilà, nous sommes aujourd'hui le mardi, il y a mois d'août, boni jour pour jour, Tozoko pousse en vers la fin de l'année. Nzambe Azoko continue, Kobate la Bisso, Azoko Salete. Tozalaka toujours en forme. Nous sommes comptés aujourd'hui parmi les vivants. Ils allaient pour la Makasi Nabisote, Kasi plutôt pour la Bokasi ya Mokeli Nabiso, ils allaient Nzambe Tata, Napesier Mbote, Pelokou, Mpe Machanzoli. Voilà. Ça fait débat, tout le monde en parle, affaire Mama Top. Mama Top Wato, Mama Zanga Génération, Mama ni Mama Yabana et Belé. Aujourd'hui, tu as dit je me suis déplacé avec Ben. Tu es vraiment Mama Top na résidence na Ebisika Boni Mama Top Azali to luka moeto meko solo la nanu na Mama Top ameka un peu kocha lumière na makambo nyonso bozo komona na ba etando ike na bino. Ba comédien toujours bango au top. Toujours bango à la page, toujours beaucoup de choses et ont entouré les comédiens. Ben, Fungola na plateau, Bandeko, Bamon a été, je suis déjà na Mama Top Wato, moi c'est Zanga Génération, Toluka Moeto PC Maloba, Mama ni Mama. Bonjour maman. Bonjour mon fils Tadinga Lapa. Bonne santé maman. Calais. Kala fo maman mais olingi mona no lisote maman. Alinga bino mingi bino bozaka bana nga onzamba pesanga donc so na boyi bino c'est que na longwe mama na bango ponga ne mama na bango. Voilà. Maman na bango, maman na biso, maman na bato nyonso. Le secret d'abord de Mama Top Wato parce que depuis Mama Top azaka top ti lelope o yoza peka ka top. Secret wana ya ko maintenir combo na audimat nanu eza nini Mama Top? Bébé ma foule, balobi bébé ma foule, bébé Moseka, maman sociale. On a les amis de Mama Top, salutations à yo. Na moni bongo busy mondele à force tranquille, na benga ka femme douce. Bossi a bébé. You belle rabi à roi, j'étais bien pourquoi pas Emily bon général. Petit botte la bidoro pourquoi pas dans 6cc. Voilà.
ma fille à moi, c'est moi, Angela Mbino, wana les amis de Mama Top. En tout cas, question, on a kitoko. Mon secret, c'est Jésus-Christ. Le secret, c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, on a un bon de la car, ou on a un epsaka et qui est sur le théâtre. Na bandi pe musalango, baye ko baptiser nga liso na kombo top. Ezalaki nomo ko prophétique. Donc, nga na yeba kité yango tilelo, je suis toujours au top. Voilà. C'est la grâce. Merci. Que la gloire soit rendue à notre Créateur, Maman Amen. Top. Na sepelipe Maman loko la panzine chouaka. Na pena profiter na pesa Wani Evelyne Boté. Wani Evelyne, l'option la grande dame de Belgique. Voilà, Wani Evelyne. Il y a Eric, il y a moko ya papa na biso Eric Eleko donc Wani Evelyne voilà. Voilà. Yewana. Na profiter pe na pesa Maman Bijou Nketani Moté, bisika Voilà. Maman Bijou Azwami. Maman Top Maman Bijou Nketani. Vraiment, c'est une maman sociale, une maman qui a un cœur, qui a un bon cœur, Maman Bijou Nketani. En tout cas, Maman Bijou Kentani, je suis là. Hein. Je suis vraiment là. Maman Bijou Kentani, pourquoi pas Domitille Makenza, ma copine à moi. Domitille Makenza, moi c'est à Tonda. Voilà. Voilà, Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavaka Lanzinga. Maman Zozo Deborah. na Inde. Yaza na Canada, na Calgary. Ok, ngapi naza na Maman Zozo na Inde, na PC Mbote, ici Kazali. Voilà, Maman Deborah Lubanda, ande no banda émission na ngai ici. Tadinga lapa. Maman Top. Voilà. Asikoto banda émission na biso awa. Maman Top, analyse où je voulais qu'on fasse ça depuis lors avec vous, maman. Le déplacement, il y a des comédiens et belé au Balungaka Kinshasa awa. Bakendaka ngambo ya Brazana Pointe Noire, maman. Exactement, bakendaka koluka nini. Et pourquoi bakendaka en bonne santé, la majorité bozongaka ba santé na bino ezalaka bien te et belé pe bazonga bakoli. Ezalaka di à quoi, maman? On a kenda na zonga. On a pena kenda Braza. On va na Braza quelques jours après. On a kenda pe invitation à mon fan à Bing Sainga. Tambusinga, Vandisinga, Flatjak bien. Et puis que Point Noir, on a vendu pe na zonga na bonne santé, c'est tout hein. Les autres dépendent de gars na moto à kende la ranini, à kenda rosala nini. À ça la ranini donc ce n'est pas dit que tout le monde est à kenda kuna zonga malade ou bien zonga na saka non non na iba tibiri ba kenda ba zonga ka mais ce que considère que obelika maladie qui par lieutenant on doit obélir obé place ko côté là voilà. Mais maman, c'est qui se dit que la majorité des comédiennes ou des comédiens quand ils arrivent là-bas ils ont la capona gris pour na lokola kuna ils ont la mon il y a business ba pétrolier ba ya ka moi ebele ba misusu ba se lansaka na o etali makambo ya bosoto ya kibonzoto ya kibondumba yango ememela bango ba sor wana une fois pe yo meka ko yo ka ngo te même ndingo leka wana na ebiti. OK, Chacun a sa vie. OK, Mutamtana ninga zo conduire vie na ye. Soko za na vie après c'est gloire à Dieu. OK, Rosela pe sort na. OK, O pas ozela ye soit pambola ye gloire à Dieu. Rosela pe sort na ye. OK, Pona kota na ba vie privée ya bande kuna ngana ye ba ke o ya kenda ka bopo nazala wana te na tambola pe na bango te. OK, Moyen na ye ba ke o ya kenda ki pona gris o ya kenda ki pona ba fani o ya kenda ki pona ko sala boy. Et dépendre dans mon moi et puis on a kota kuna ezate papa na ngai. Voilà, moi j'aime Maman Top parce que lorsque de ça la kaba émission maman atikala juste ka na ba lignée na ba principe na ba droit oyo ezali ya yé. Mais maman, moi je reviens toujours quand na makambo bino moko bolobaka to kota na étape opena to luka moyen to beta makambo etali ya musala maman. Mais siko to kenena na ba actualité o ezo kangabino le comédien lorsque maman si la bisalo que je salue SB à l'obiete biso ba comédien tozalaka ba hypocrite interprétation ba tozalaki ebele yo lokola maman message wana erebimaki ero yokaki yango interprétation inano ya yo moko na analyse ni ya Maman Top ekoka ki kozala nini.
Bon, ngane na landa ke mission ngona comprendre que hypocrisie on a oyo na anglais aussi la lobaki et la kisika ke moto azala na deux faces. OK. La kisika moto azala na deux faces. Donc côté ya la face au côté ya la face. Elle a totalement raison. On a ngana pesa qui raison. Tout le monde a deux faces. OK. Tout le monde a deux faces. Les accoutons moi sur mon sous azala na mobile na ye na copinage. La kisaka face à les mobile à bali à cominandako. Mobile a découvert face B. C'est ça l'homme. Donc moto azalana des faces, azana face A na azana face B. Moto bengi hypocrisie. OK. Oui. Voilà. Mais ce que maman Erio ozalaka wana lokola maman ya bane belé. Maman na bango. Maman na bango. Te ya bango te ya biso. Maman na biso. Lorsque vous voyez tout ça maman, c'est que vous onyoso ezoko entouré bino lobito zaki na maman Sila, toye na maman Bellevue et le lot na papa Caleb na ndeko na ye na obisonyo soto yebaka actrice na ye dinana oyo bato ebele basala be émission de part et d'autre baboyana bawangana ke batikala kozala donc ensemble était mais du coup kaka papa sala sortie médiatique na ye pendant lobake azala ki ex na ye est-ce que ezaka ka koluka ko confirmer maloba oyo président Mike Ladichesse alobaka que entre les comédiens baliana kaka bango na bango bosoto bosalité zalika entre bango bon koloba ke pona kopesa maloba la Ladichesse que alobaka bien la Ladichesse est mon pas mi côté sarati boye pas liana bango na bango petit OK donc il pas en carte bon na eloko nanga na lobaka partout place basi na mibali baza batu balingana kato ke na armée oka colonel wa bimana jida na yowana donc balingana kato ke na politique au moins les msou gouverneur wa bimara pena eza normal ato ke na ba école ora site monsieur wana bimana maîtresse wana OK na église même na amitié même donc ils ont welo kwasikata na tatote maman ozo continuer ndeti bo na ba lisolo moto beta lobby na Top Media Télévision et koza live c'est-à-dire meilleur ami associé na yo donc meilleur ami na yo ya mwasi boza pe ba associé bo travailler kana ye Kinshasa poto mais mobali na ye aye Kinshasa yo meilleur ami aux jusqu'au mobali na o comme c'est mobali na yo o comme bimana ye c'est déjà toza na mona maboko donc préparez-vous voilà et ça partout meilleur ami eza Yesu de fait Marie misa moye manze momora loba oyo okumisaka ma copine lobi au trahir yo paix à son âme voilà oyo okumisaka ma copine loba ko panza yo garder c'est ça ti mobali wana ya meilleur ami akoma na ye c'est que meilleur ami wana eza na makamba yebisa ye mobali lokwa lito ya mobali yoka o moi ça lobi yango wana moni bakomi place ba wana voilà c'est ça voilà donc na loba eza normal kolingana ya mabete Caleb a mobali nani pas en moisi nalanda Caleb alobaka belinga bala nana alinga bala pardon nani dina na imo mtaboyaki donc ezaki na ba aventure te ezalaki bolingwa sérieux donc dina na imo ka boyaka lobi non to ezaka juste boye to continuer to komatina niveau ya libala te so Caleb alobaki yango peut-être il se sentait à l'aise pour na kolobango et puis pas dina na pe et causer na problème mais maman comment une femme lokola bino boye ba maman na biso un homme à lobby je vais t'honorer le lo na peso Valère parce que Valère il y a moi si penande yangwana c'est ça voilà na zoyo toko mayo nanga place moko mais yo lobate na zana besoin wana te mais au moins on continue quand même kozala na mutu wana est-ce que quelque part c'est pas une façon aussi il y a koluka kokota na ba moi ba légèreté mo légèreté atanga pe maman na bino ba muta proposanga to vivre abala na bité to suka kabo ezala mutu na libala ezarate kaka toi tu crois que ba bazan libala nde baza heureuse OK non tamuso na bato muso bana mabala baba malheureuse bazoluka kuba koma na ba femme libre mutu yemo ka yeba pourquoi na boyi OK donc c'est ça ayebi pourquoi pour ça que ba argument na que non to comme à niveau te to suka na niveau
Ah, mon homme qui était à Zamoko. Mais est-ce que maman c'était les beaux moments pendant que papa Calais Bazo qui déjà moi aussi Oyaye Bazo ça l'a déjà vu na bango maman Dinana nous que je salue la douce Toyebiete c'est une femme seule maman Oyo donc abundaka mais Toyo Kaka Babenga Kaye la femme du chef. Donc est-ce que c'était un beau moment pour le président Calais à crier makambo yo ba wangana temps ebelé que non nazalaki na ye mais tozala kalisusu na yete est-ce que c'est pas aussi une façon ya koluka ko réduire ndeko ya moi si maman Dinana te à réduire mon tout OK Dinana zaka na vie na yenga zalaka Dinana la douce azaka bongo Caleb pe azana vie na ye azape kabodo et loko déranger kuna kati wana pe zana ngoti OK donc moto asali moto pe mabe na kati azate donc c'est ça yana oka lisolo beta mai bon loko biso basi ba makambo na biso et bepisa ba relation facilement yango to monaki mabe par rapport que peut-être ko bepisa la bisika azata musudi na wanganaka mais tala moment oyo zo bisango zo mapa na yo moko président na ye mais loko les causer nango problème téléki nango bon c'est la vie maman erolo ba causer problème téléki sur quel plan te pour dire nana mutuni bazana bango à l'aise et causer non problème ah donc maman Dinana oui et linga kaza mabe so Dinana ko na problème voilà tenga to le président ta makambo luki mais le quoi elle est toujours Dinana avec na ko na yepa le bien le côté eleki nango donc eleki ah mais c'était pas une façon que peut-être le président ayoko ki moi monter ma passe te monter ma passe c'est là on a une question va poser qui était hello te va poser quelques questions on a à répondre à qui. Voilà, merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les abonnés de Top Media Télévision. C'est comme ça que je suis en train de continuer avec cette émission. Yé, Azali Mama Nanga, Mama Top Wato. Moi, c'est Zanga Génération. Bisoto Salaka, Moussala, Nabiso, Nandenga, Bon, Zambeto, Djali, Nalinga Bino Mingi, Fifi Wechi. Ozoya Kinshasa, non, ma chère, Mama Top Yeyo. Kim Kimura, bientôt, Bogozalana Kina. Mama Top Wato, Yeyo. Ensemble à Joking, il y a Kagoula 4XL, voilà. Voilà, basket 42. Voilà, maman top. Yeyo bisoto continue ko sala musala na biso. Maman ebeta kinga na matoi lokola kake et loko pena et sokol singama ye lobi etena ya mbangu. Ne et pas maman na meka ko solola na maman na meka ko yeba nani alinga salela nga maman mabe. Nani oyo azana besoin ya koluka moyen amona kalisusu mama te na vie cette affaire ya empoisonnement mama top eza exactement ndenge nini pe eza nini ba message yango ezokoya na moyen nini mama et puis ba précaution nini déjà oyo ozokozwa pour ne pas mabewana et atteindre yo mama. Bon, merci mon fils Ngala Tadi Ngala Ngala pana ba question oyo muto abatela mtezaka nzambe. OK. Ngala na place na roki melangote. Na yebsa ka nzambe nengo zo révéler yango c'est que vous en a posé comme melangate. Pour la Bible nous dit tout ce qui est révélé est condamné. Mais par la prière. Par la prière. Okay. Na condamné déjà par la prière, puis nous continuer à condamner par la prière. Donc nzamba yebi, on a encore le baké na bandi ko bema biloko na ngapo na liaka. Quand musunga na raisonner et ya baninga na ngam salanjo que dem chez sa famille na. OK. Vous comprenez. Pour tous aka pressé à rotanga baninga musala ta musie za famille na ngamoko. To yebite pour tous apena ba combat na ba famille na biso. To yebite le musu na famille na nani azo jalousenga pour asala ngama. C'est un peu ça. Donc muto batela ka yakanta. Ngana ne loko ko lobati. Na ne loko ku ya ko sala te na lobika mo rédacteur est vivant. Yende azwa contrôle nanga pour yem tandima na sala musalo. OK. Mana sa musalo na osala akoba nanga ti na retraite na ngai. C'est un peu ça na profiter na pesa les amis de maman top ba maman on nzamba pesa ngai. Nzamba pesa nga bango ba ange na ngai. Na moni bongo Sylvie akake moi si nzambe passeport rouge fio atika avion na défaut nga na benga kaye 5 continents likolo nango babakisi alonga nzala. Sylvie akake pourquoi pas Mimi Ngwango balobi moi si ambinga le mbinga zona kati Angleterre moi sanzela mino ya mwindo angolo Mimi Ngwango na bosanité tete yondo ya batete moi si mbiji moi si na mongongo ya autorité balobi moi na lemba tongo na lemba mosenja réalité. Voilà na bosanité na bakisi Juliana Thomas mosika na États-Unis na moni Juliana Thomas maman sociale oya liaka na bato pourquoi pas ye moko chuchu luambo balobi moi na Lyon aza Lyon yango babenga ka ye Lyon so moi na star aza star chuchu lombo main glissante
soka kabité azalaka na kimia te. Les amis de Maman Top, je vous aime, je vous love. En tout cas, boza oyo nuit et jour na la rana bino, na la mukarana bino, na lo baranzamba pambola bino. Pourquoi pas bifi service traiteur le boko. Wana na moni maman na biso bijou mandola le boko oya tika cuisine na défaut. Pourquoi pas Virginie et yo commence à taille. Wana les amis de Maman Top, oza na besoin au lit à l'olé mon ayo elamba mana biloko zolia oke na sauna kena ki fait wana na liaki bivi service traiteur yangwana service traiteur bana mboka bijou mandola lopo commence à tika cuisine na défaut na Virginie et yo commence à taille bobengi bango en tout cas ezo pona te tous les 5 continents bozana bango besoin bobengi bango baza wana pona bino je vous aime même mes maman chérie voilà donc ndenge naza boye likambo ya poison na kati ya monde na biso ezolobama trop maman ezolobama trop mpe ezomonana trop na miso ya bato ezosalema mpe trop ezosalema mpe tozopesaka bato yango encouragement tozobetela bango maboko bakoba lokola balingi komona esu bato nzambe akela na mokili te bango bazwi likanisa koeliminaka bato bakoba kaka mais je sais que la Bible nous dit 99 jours ezalaka mpona moyibi un jour ezalaka mpona nzambe mais nga Dieu merci lokola nabondelaka nga nzambe asalakisi ngai nga na se namoni oyo yanga na miso quand ndenge leki na nga lotaki aza mwana mwasi nga nde moto nayebaki ye na ndoto petite sœur ya na ndoto yo nde oyebaki mwana mwasi wana nga nayebaki ye te azosala bécartation azoloba mabe mpona atiela yo poison okufa biye nalukaka yo nazwi yo na ndenge babunda na petite sœur na ndoto sani ya mbele epasuka biloko ekoya nayebi ye déjà siko nga moko lokwa nzambe alakisi nga ye nayebi ndenge siko na kozala na ye soki mpe aza na bakoliti na ye nabika makita na bango ezalege donc maman attends ok moi malé parce que c'est un sujet trop sensible et puis du coup nous on peut pas coller kango bongo maman lorsque ozo koloba ete ya yo oyebi donc grâce à Romo donc muto yo azo luka ko sala yo mabe yo moko déjà si oyebi donc comprendre ye nini oza entre yo na ye bon la nini problème nini to wele la paix loroté to sala paix loroté mais le roi to zaka bato na kama ko tout temps na mona ikizaye mais na loba ka nzambe merci le cœur de l'homme ya solé zaka mauvais mutalinga mutezaka nzambe l'apparence est trompeuse bato baloba ngo ba na raison na pesi bango raison lelo nandimate mais nzamba ka malamu bozalaka ça nzambe merci pour azana moi na kota na ba détails ça te pour ba découvrir ok voilà mais maman cette affaire il y a ba poison oyo na entourage na bino na yebité ezalaka ni pour boyeba na ka ba sekele ya bino na bino yango bobanga kake oyo soto tiki vivant ako dévoiler ba sekele quoi exactement na sekele mutu te na sekele mutu monte na monde de théâtre na lobo na sekele na famille nanga ozo comprendre même na famille na secret tout na lo bayana nga o secret so ka sala vine nga mama top na kipaka o nga na salaka via mutu itala nga iti zuwa mata kende etalinga teza ya yo nga petourna nga ezali po ba bengi nzambe roulage c'est tout na famille na ba collègue na nga secret mutu motenga na ba na mona ga ya kota kanda kanganga na mona ga ya simbaka kise na mona ga ya botola mobala ya mutu na mona te na yebite siko nonza secret nini nga na babundisa ka étoile étoile ka ndendo ki abundisa do bino nyonso boza na bino kaka dobe étoile yango bozo komi bundisa yango tozo bundisa mana toza be to sala musalati okoma le msu mutu ayaki sima na ndeni ya zo avancer bon yebi vitesse ni mutu ana sali pour comment avancer bon Dieu fait grâce à qui il veut quand il veut. Ngana zalaka na ba détail wana nyonso te moi c'est Jésus-Christ. Ngana lobaka libanda Yesu nga insécurité totale. Mais quand na Yesu naza na assurance à vie. Donc ngana tambola na Yesu. So nzamba permettre que azwanga bomanga ngana lobaka nzambe merci pour mission na yo pour ngana mokili o moni ke koki. Voilà. Mais lokola nzambe nano a permettre te azo continuer ko laksa bitumba ya batu nyonso o babundisa ngana butu bayaka po bazo sala ba
complot na bango ba plan na bango nzambe lokwa na permettre te na bika makopa na bango les léger les pepele. Voilà, mais maman aujourd'hui nazaka wana na ba comédien parce que il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de choses je m'excuse et les cas tout autour il y a ba comédien sincèrement ce sont baza bandeko na biso ba maman na biso ba papa na biso ba yaya na biso. Nous voulons c'est que herbe sexaka biso bo memela biso quelque chose de bien na bandaku bo teki culture na biso to za na besoin to mona ga bino lelo lobipé éternellement jusqu'à ce que nzambe volonté na donc que kokisama que ba volonté ya batunde donc suksaka ba vie na bino parce que nous savons ebele pe ba kota na moi makambo ya politique ba misusu ba mochar ba misusu ba nani ba travailler kana ba service pe ya batu misusu pour amener les informations mais nanga mona Mama Top, quand vous regardez vraiment le théâtre, Oyo Mama Top au Sala, vous avez l'expérience il y a plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Donc c'est qui plus de 30 ans, 31. Voilà, donc plus de 30 ans, on a revenu dans Malobananga. Est-ce qu'il y a vraiment l'amélioration? Est-ce que besoin vraiment qu'on se retrouve et de permettre que la jalousie et que ta capobo banagumi bomanabino nabino. Bon, attitude de toi déjà mutamtana na sala biso malamu mutamtana ko na yazo vivre na ko na ye ningi nzamba zo pambola ndenga zo ko évoluer toi déjà moi ba attitude moi ba ilamo ko sala biso bien rien que tournage mtekoma au sala ke écoute na biso par rapport au parafan ningi zala ki ko kutana ko seka ko lia esika mo ko mela moi ba réserve ko et comment pour toujours bater nani azanani tu vois nani azanani donc na pesa tout la bolalo wana waiya iso tout la bolalo pourquoi pas ma yaya chérie Mama Rose Bombula yaya na ngamoko na pesi bongo mbote na Lionel Bokassa na kati États-Unis wana baya oya ngamoko Lionel Bokassa na boni bongo Marina Bolo ma belle sœur de moi Marina Bolo de moi-même pourquoi pas Solange étoile KLB ma petite sœur propre Solange étoile KLB. Nani kokota kutapia na magamba ba ya ba collègue na ngate même toujours nani kokota comédien toujours sur la bino na musala kota makampo na ebi vie privée mututi na ebi te nani azana mais ozana ba milier wana en fait oui, parce que je ne conviens pas na milier wana mais na lingite kozwa soit miroir ya bande kunanga na bibisango boye ta muso na miru peso komba on comprendre et for nini yo osala ka lokola maman et pas il y a bandeko donc belé oyo pe donc koyebi ke non bandeko ils sont des fois na banzela o donc singélité nini o na koki qualité na ba plus de 30 ans de carrière o nga nazana yango pour apporter image mo nouvelle na musala na biso Mama Top. Ngana kota kana ngana ba détail wana te na ebake oyo soki pa kota ba gris oyo sala non moi je fais juste mon boulot il y a une question par rapport à mon salaire de tournage nga kisi ou pas na omone lokote po na omona kisi c'est lokote po nga yebo wana lokote ngana okoma kana lieu de tournage na bi que Dieu est avec moi azana so na komi na sali prière na autorité na possession ya place on a comme la binzambe na contrôle la place c'est comme monayo azana ngam nanga a protéger ngaponga au Saint-Esprit a omona nga na omona ngote yo ndezwa contrôle ici que je fais mon boulot je finis je rentre chez moi c'est tout le reste c'est un problème nanga te yango nga na tuni en tant qu'une maman de votre part nini oyo ozo fanda bena to fandi maman na c'est sa question nangai Mama Top na c'est sa question s'il vous plaît nini o bena yo donc omona que non na ba plus de 30 ans de carrière oya yo au Pénadon, que non, je peux apporter dans le monde nabiso cinéma et pas y a bande konanga ba frère nanga ba sœur nanga pour to pesa sous image mon kobo ya sika na musala obiso to sala Mama Top. Na monde nabiso image ya sika etika lozana ngosuté. Na ndenge nini? Ndenge toza boye to kendeka boye. Image ya sika ni na romemela bango lisusu. Par exemple, les dinga non est na moko. Non, question denga mon oui, image exacte professionnel. Ndenge toza boye, tozo keleka boye, tika lipeka boye. Image asike exacte to uti famille na famille, muto na muto ene éducation na ndenge na uti na ona famille na. Image ni longa na kopesa o ba tous les comédiens monde entier o ba oyokanga.
ou bien bakolandanga non non soki na bango bana bien tout le monde tika ki se yamba yesu na vie na o lokwa mokonzi pe mobikisi na yo ba musu ba osekanga ba ofinganga po ba omona ba bia yesu eumelaka ozo comprendre ba loba ya yesu eumelaka bango balingi grand vou et alors imaginez ngana oyana mon fils nani loko na oyana ngona monde théâtre te sauf que na kolobaka to lingana to zana bomoko kosala muninga mabete po kozo eloko te muto awa aza mutu alingaka te makila mutu ekangaka likolo na ye po makila ya mutu ekangaka ka vengeance etikala koganga esengo te etikala koganga bolamu te ekangaka ka vengeance prévané toyebi histoire ya Adana ya Caïn na Abel tomona ndenge Caïn ti lelo ekoma kaka wana mpepa Caïn pour la ni punition on nzamba pesa pourquoi makila ya Abel elelaka vengeance ti lelo moyen Caïn azwa kimia na mokili zate nzambe pe alakela kema be alors tina kosala mutu mabe ko éliminer mutu mabe pourquoi pozwa nini po otika po koma ngai te ozala jouer pe lokwa ngai te okoma pe ngai te ozaka yo ndenge yo po ozaka nengo sa po nga pe na okoma yo te mais par rapport à quoi kai bloka mokilo est-ce que na ndenge ka bozaka nde bozokende ka nde bokende bongo ka ndenge makambo ngo zo continuer ozomona te ke danger mo bope doza liboso lobi donc ekoma même ata pona ko tourner et koma ke moyen ya kokutana kosangana kosala ba tournage kozala soute kokutana tozobondela kaka nzambe asimba mitema akangola abongola baoyo ba comprendre te OK nzamba kangola abongola baoyo ba comprendre le côté nzamba kufa ipe pona bango nzamba kufa ipe pona bango abongola biso soto wana mama be nala ba mabe na ngai nala masumu na ngai mais na kokoma tina niveau na éliminer ndeko na nga mutu te na kokoma na niveau na tela ndeko na ngai eloko mabe tete côté kuna de pe ato so senga nzamba asunga akangola abongola biso to longwa na makambo wana to yeba ke to a famille toza bondeko toza vraiment toza une grande famille toza mutu moko po to sala rapé musala moko nzambe vraiment asunga lobi na solo na kalunga trop na butu na oki mawa na oki mawa na solo na kalunga tiba minuit na baita na tu na yoka question na oki penza mawa mais kalunga pasteur na bango alobaki aloba te lo kwanza mais déjà sali grâce to lobaka gloire à Dieu mais il faut que ça cap senga yaya il faut toujours être prudent mama kalunga ngo opende tezali mbala ya liboso te to yoka makambo oyo mama est-ce que ozo mona te que le mal n'est pas loin de vous est-ce que beaucoup tika na bino pe ka mosala ngo ka tika te et on nzamba ponela biso to tika te mal les apparts tata na ba pasteur to yoka ba tia na poison pasteur en États na Afrique du Sud azaina Congo ababengi na Afrique du Sud akene kotea protocole a servi et déjeuner thé avant à matanacher bachelier poison est-ce que ça comédien ma beza partout ça cannabis tout le monde ma beza OK na basala nzambe jalousie za ma beza OK na ba église na bandimi bango na bango ma beza mutema ma beza OK partout même na ba famille to botami jalousie za ma beza siko to kimela wapi to saka wana to mitika cette affaire de maman Kalunga yo lokola maman moi beaucoup plus non linga kozo na casquette il y a maman aux maman voilà suis maman est-ce que pour cette affaire de maman Kalunga et ça la passe même moi lorsque je suivi ça j'ai eu des larmes aux yeux exactement maman yo koki koloba nini maman alobi yo akokai koloba avec sagesse puisque pasteur na ya loba ki na ye alobi loko te OK mais quand même alobi aloba ki avec sagesse c'est tout nga souci topé sengo nanga ezaka kanzamba sali grâce et au moment luka ki akoki amote c'est tout le regret ya mama top na musala au salaka ezani naza na regret musala ngate je nalinga ngo mingi j'aime mon boulot nalinga ngo mingi musala efongole linga ba relation efongole linga ba opportunité efongole linga ba connexion donc et ya butu pe moi mon rédacteur est vivant Jésus-Christ est là il est à mon côté oui azo veiller pour nangai donc nani lo na regretara na musalote j'aime mon boulot voilà mais c'est que maman top na la fan naka lobby na musala nanga o soki loko na ko bandela lisusu te o na ko sala ngo lisusu te o dire donc o sala e ko ça de lo ni maman na musala nanga so na ko bandela ngo te et lo mo boy bena que non depuis na bana musala o e dérangeant nga do na ko bandela lisusu yango te exactement maman top na ngo te na sala oyo ko déranger nga ke na bandela ngo sute na honte
Voilà. Est-ce que peut-être on a rôle bakena bande on cité ça na bande on cité ça ka koluka kimia na bande on nga musala na les gars ko tumba bango pe ba vérité les gars trop na lingi yango le soute fo na sala pe na kimia na bande on nga po bande on nga pe ba leli trop ma to ni ko tumba biso na lingi relation na bande on nga to sala bon terme peut-être yango nde na rôle ba na lingi yango soute zongi. Est-ce que Zali peut-être répondre à la vérité na otende bazoluka ko détruire? Kasi ba vérité za mabet. Vérité blessa. OK. C'est ça. Voilà. Vérité yes, yango mema ine kulu soute. Voilà. Mais maman top par rapport à ce qui s'est dit biso pe toza bato il y a ba réseaux sociaux to landela pe mamoussous il paraît que depuis l'arrivée des mamans Olive Lembe Kabila maman Oyo qui a un grand cœur Oyo asunga kabatu belé azosalisa batu belé et puis ba misusu maman da pesi bango vie depuis koya na ye na milieu ya ba comédien confusion et quota entre bango kowela na ekoma bakoma ko luka balinga ye plus que les autres selon les gens au batu ba luka komema na miswa batu yo lokolo za mama pe ozala na kati wana okoki ko répondre nini na question wana ezala ko na mama te batika mama na biso à côté na a passant na pesi mama nanga mama Marie Olive Lembe ba salutation mama waro mama de cœur ezala ngo yango te kowela na ba comédien za lelo te za ya kala ata na ba fan avant mama Olive ya to za na ba fan na poto so lelo to yeba ba agence no so monde te za pona ba fan na so poto biso mama tinda biso na ba agence te mais kowela na pesa la to wela na to wela na ba fan yo obwaki fan oya bwaki fan obwaki epo na nini guerre bandi ya tindela ki bokena agence bokutani okebe mutatinda yi même non ekutani ko wela ne bandi bitumbe bandi ya ba comédien za lelo batikela so mama na so kimia avanda dinga vandi kuna ko wela na ba comédien eza na ngoya ya mama te eza ya kala mama sala ko mutema ne lingi so ka ya ba sala ba ya sali. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, les abonnés de Top Media Télévision, token est lentement mais sûrement vers la fin de notre émission. Une façon. Chimène Mercedes. Maman na l'autre que l'on a déjà nous assistons. Chimène Mercedes nzemba moi c'est mwindo ngolo. Moi ça mukusi ya taille. Na kati ya Lubumbashi ngana o découvrir Lubumbashi pona. Salama yako. Mama top wato moi ça za la génération mama ni mama manga côté là tout le monde attala ngoka manga wana mama top wato nazaka natika na trois petites questions photo kabwana yo nanga voilà je suis là. Voilà, mesdames et messieurs, boyende toke malé poto si sa émission na biso mais je vais signaler quelque chose. Ba disparition ya ba comédien et belé balatango na mutu ya mama na biso oyo asalisaka nuit et jour ba comédien une façon ya koluka ya ko décourager maman mais au fur et à mesure biso to kende pe to comprendre que ba comédien misus bazo ko kufaka rien que pona makambu na bango moko banzela na bango bazo koleka banzela na bango bazo ko tambola mama top aujourd'hui olali olamuki on t'apporte une nouvelle par rapport ya musala na yo par rapport ya entourage na yo na onyoso ba mema kufunda koloba makambu ya lokuta na entourage ya mama Olive Lembe Kabila message important oyo kozala nango pona bandeko na yo wana ekoki kozala nini pe pona monde ya théâtre mobimba baba tazuwa moi batu wana balinga oloba na mama batu azuwa ngabenga ba on batu azuwa mama botama na yepona kosala bolamu mama sailaka ba comédien ti ozoyoka ba mama veva salaka ba orphelin ONG na ye OLK les gens les soutenir initiative plus les autres soutenir toutes sortes de catégories à bato eza batazuwa bazana bezo ba yindi sa mama motema po ina ba comédien donc ba balinga ba kwa mona ba comédien ba olela esala bango bien bon bino bondo inaka mama bon bato ba comédien ba zile lo vie ba yebinde ba futela ka bandako ba yebinde ba somba mituka ba komi na ba moyen de vivre ba zo ngona sima mama bo ina pena bato ngoti baba na pena o ina bato ngoti bo tomboli bato ngwale muto azopesa bango bo ina e bo finga e batazuwa na benga bango batazuwa mama na biso azana bando sungane biso
tant qu'elle est en vie abando sunga biso po eza ndenge na nzamba tindela ye comme na eza Marie Marie eza maman na Yesu. OK. C'est ça. Voilà, est-ce que maman aujourd'hui nous retrouvons encore des producteurs ba mécène o pona ko luka pena ko propulser musalo bino bozo ko sala ba producteur bazala kaka na monde na bino oyebiti oyelo ni oyebiti maman nga tuni question te oyebi na otko ça va sembler maman mais na producteur te to tikala bana na bana maman s'il vous plaît ba question o nga na otuna ezaka pona nga na yo te pona bandeko pe bazolanda te ata bandeko balanda biso bayebi ke ba producteur bazala soute etikala ba production ya biso na biso ba collègue tu ko bo vivaka comment to vivre to vera pon nzamba za na bon moyo yo kasi ko vivre mu tezo dépendre na producteur nzamba na bon moyo to vivre mais votre travail producteur ailleurs par la grâce. Grâce même mané ko uta sulu mané ko uta te menzamba zo simba mitema azo simba mutu kaka ndi azalaka lipamboli mpona moninga na ye mutu ya lelo te bana na biso bandeko na biso batelemi baosala baproduction bakobenga yo okei neti nga so nakie koto nazwi mwa 100 nazwi koto 130 ozwi koto 70 bapesi yo mbongo na yo otali mpe na semaine okangisi mwa 300-400 dollars na yo ofukami elongoli 10 olobi gloire à Dieu. Nous vivons par la grâce. Ozo comprendre. Et ça, mutumsu 400 dollars na pause en semaine, c'est tout un problème. Moi, je me rappelle les amants mbali moko babina ngana sali un mois na mona kata 10 dollars. Alors nganza mbetanga sala ngangolo, c'est une grâce. Ce qu'on soit na sala on fois 4 pour moi ils a 4 semaines. Au moins que na nzamba so sala biso bolam. To vivre par la grâce. Atambon za mingi te mais to vivre ezo aider ba comédien ba futa bandaku ba makele mbala biso eza to zala ba makele ba to sala ka ba 250 dollars par mois au moins na boka 10 mutolia 2500 et permettre ça di kamne. To zala ba makele ba to sala ka ba 100 les 15 100 les 30 mama likemba la biso na pese mote Karine pala bisika oza na pesa pe Karine manesa ma jumelle moi Karine pala yo yebi a comédien. OK. Na pesi epe mbote Karine Manessa de moi-même ma jumelle à moi na pesi epe mbote bisika aza na London kuna voilà to ça na ba makele ba ta bana poto bana ba makele ba baza na muziki to so vivre voilà maman fona luka moyen na fatuka yembe ba mbote mama kelemba fona luka moyen na tiko parce que na moni pe bandeko misusu baza ko luka moyen baba ça la possible sanga pour coiffeuse na ngai fa kanga suki mais te o misanga mais na olinga na tiko te tika ngai po coiffeuse na ngai za akanga moi sa ministre na Gombe fa kidi mama tiko makamunyo so nga na ekinango dona katango ka te kende rapide pour Rachel coiffeuse na ngai Rachel a besoin on teke to sala émission c'est que na monde de to pesa bandeko balandi rendez-vous mon pour to luka moyen to stopper makambo na ndenge émission 30 minutes to leki déjà ce qu'on ni to kesuwa beba etika lisuba questionner moi to ça moi ta dinga la pour 30 minutes to leki mama ba question aussi la peka te mais kasi déjà erna na yepa na yo yo na mama to saka 30 minutes mais on monaka ba question ndi ezo pesa ke lengi ba réponse na ngezo fungolo ba tranche. Oza bibliothèque, donc je suis venu me documenter. Lorsque je suis face à une bonne matière, comment exploiter un mot très bien. Voilà, pour nous nous allons aussi laisser la place à Bande Gomisus. Bon, naïbiété. Naïbiété. Voilà. Beka. Naïbiété. Internet, naïbi petite sœur nanga dada. Beka les caméramans azawana comme na suki le roi sa vie. Kombo tangiana. Olinga ngote. Te nalinga kango mais naïbi ngote. Maman pourquoi voilà. Tumbo webieti. Bon, ils ont problème te si ako tumba po donc les gars place nini. Pour message ne voilà. Mais maman, lorsque parenthèse quand il y a maman bato bali misanga na kota maman na ba jonate lorsque le président Hans Luzolo a lobby a yebi exaucé ayebi Jérémy te en tant que bato babande konaye bazo sala musala bato mais lobby a yebité ko ngana lobani na yebise na makasi no yebise na makasi te abi a yebité Hans Luzolo a lobby a yebi Jérémy te mama na ngai Yesu sunga ngai alobe ayebi ete ayebi exaucer impoli wana te siko ngana lobani na place à Hans
ayebi bango te alobi la vérité hein so boyebi c'est top ayebi top mais ce que aux hommes que vérité na et ils sont bino chroniquer boluka ka problème mais bino ndebo mais batuna faire les questions faire alobi na yebi été est-ce que ça problème batuna faire yebi moi c'est yebi nana ketchup na yebi nana ketchup te oh ayebi été pourquoi yo linga fa yeba te maman so tu ni faire yebi fali na yebi fali yebi nana ketchup na yebi été bon où est le problème de botamaka maman top oh yo bien de beaucoup de problème Anse Luzolo lobi ayebi Chabanité Jérémy ayebi exaucé bango moko ba salela mo émission te bino ya bino nini biso ndeto Anse Luzolo aza vie na bango aza doyen na bango bana droit couter tel baba répondre Anse Luzolo bon ayebi bango te point barre. Voilà, merci mesdames et demoiselles et messieurs. Donc on a complété comme le présent Anse Luzolo. Des fois bon séjour Anse Luzolo bon séjour na kati ya Kinshasa. Donc des fois makamususu bo trouva kango mabete. Est-ce que na ndenge bena exaucé aza na ndenge Jérémie aza ayebi na yeke non Anse Luzolo donc ayebi obesoka ça une comédie donc kolekisa ngo pe na ndenge ya comédie ou une façon encore ya koluka moi ya kotombola lisusu de kombo wana voilà pourquoi le bibongo ba kombo pe mati lisusu voilà pourquoi raison au kasi biso to ya kasi ko ko ba tosi ça dans musala o bino bo ko komisa ngo voilà mama to kabona yonanga to kabona penza po lobi mingi to kabona yonanga olobi mingi un dernier moment nala bande kolanga tadi ngala pa to kabona te un mois encore il y a ce yango kasi na lobi dernier mot na yo message na yo dernier mot nanga dernier mot nanga kana lobi merci à toi mon fils tadi ngala pa merci pour nous penser nanga maman na yo merci na les amis de ma top je crois na cité bino nyonso na bosani mutute je crois maman j'espère maman ni mama wana mokonza ba maman wana oh une fois toyaka to salaka télé-réalité elle s'appelait encore comment nani mokonza ba mama mokonza ba mama yo avandi yo mokonza ba mama wa tala komba ozoluka tala mama yo moko oyepsanga ye aswanaka na erona kwanza comment elle s'appelle encore nani na kwanza wana kwanza tokomi na ngola kasi yo moko do lubango erona kwanza azape comment elle s'appelle Maria Fina Maria Fina akelable azali mais ebi ke akopata Maria Fina maman Maria Fina la Rose Télévision akoka makamango te akokata atindela ote Maria Fine sopi mama top amatisie nde mo atuka kanisa ye muno na muno po mama top vraiment habité bosa sonia okanisa tadi muno tara tadi maman ofanda arabe na ba les amis de mama top ba mama ni wana ba mama na nga wana ba ange na nga je na linga bango mingi je l'aime beaucoup. Mais maman chérie que j'aime beaucoup. Voilà, mesdames et demoiselles et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Bino baye bolinga ka émission na bino le code de bonne conduite yango to yambela ki bino mama top wato mama ni mama zanga génération mama na biso soki ya lobaka mama na bango donc ça dure pas nanga maman voilà pourquoi na benga ye mama na biso c'était une façon pour moi il y a un peu le point sur les i et puis qu'on essaie aussi il y a koloba pour na makambo yozo pour entourer bande konabiso ba papa na biso ba ya na biso il y a ba comédien ezo sala vraiment passe na kanisi mama top à répondre na ba question na biso nzambe abatela bino nzambe azala na bino ce qui Jésus-Christ a été je reviendrai encore ici pour nous ya koyamba maman top to luka moyen to solo na mais j'en profite pour dire un grand merci na maman Bijou Ketani depuis Bisika de Zouamio la famille Ketani Mobimba un grand merci à maman Zozo la femme de papa Noé Babaka Lanzinga un grand merci à maman Deborah Lubanda qui la mère à Calgary bino ba union so bolinga ka musalo to sala katadinga la pa vous aime beaucoup allez lobio ko lekalelo beka nazalaka muninga na yote mais nazalande muninga patron na yo donc nzamazala na bino lobio ko lekalelo li na vêtement bientôt et kozala disponible allez merci.